Ilaka yopesanga. Shalom, shalom. Nanginaimba nonzembo. Bilaka yopesanga. Nabomba na motema. Ata eumeli nango. Suka suka koko kisama. Je ne perdrai pas patience. Motema ezana molendeo. Pona ebinzambe ya lola. Yoza moto te poyoko sanga. Mwana moto te poyo wangana. Bilaka yopesanga. Nabomba na motema Hata eumeli nango. Suka suka koko kisama. Je ne perdrai pas patience. Motema ezana molendeo. Pona ebinzambe ya lola. Yoza moto te poyoko sanga. Mwana moto te poyo wangana. Shalom, shalom. Bosekanga te. Nzambe apesa mutu na mutu don na ye. Bamisu bana don ko yemba, bamisu bana don ko loba, bamisu bana don ebele ndenge na correcte zo bana biso. Siko nga naza na don yemba te. Mais na yembela nzambe pour na gloire na ye na oyemba même voix na ngeza bien te na kokumisa ye na nko na koyembela ye na nko ata pesanga voix te yo sikomu toza na mongongo wana ozoboya oyembela ye ba pesanga tango nzambe nanga na voix oyemba te donc orgame elali ya bosekanga te me na oyemba na ekoinvite bino na Pâques célébration na biso ya Pâques Passover na eko invite bino célébration na biso eza samedi le 18 avril 2020 2020 eza makamu samedi le 18 avril 2020 bozanga te ma chérie bozanga te ba papa ba mama ba yaya baleki bana bozanga te kuna toko célébrer gloire ya nzambe kuna to célébrer Passover Pâques mukolo wana Saint-Esprit kitaki mukolo wana mamebele chanzaki boya vraiment na invité bino ebele ticket na oka 15 livres à pamba 15 livres ya pamba oyo ozali pamboli 15 livres na kolia na kati kokota na kolia o Yesus kozali pamboli obini o adore o louer ozali pamboli na kaka na olie lisusu ofutika 15 livres siko 15 livres za pona olia o bénéficier lisusu na kobenda bénédiction o ezala na kati wana en tout cas tozanga te toya ebele tomwe basar na biso bazala ebele bayembi na biso ya Londres baza vraiment ebele baza na biso jour wana ezo organisé par notre sœur Madame Bidani Sandrine toya ko soutenir sœur na biso bana nzambe to sunganaka to soutenaka to ko soutenir sœur na biso e bana nango 18h ti minuit dans ce minuit on est aussi sozana na temps kolala po kende pe église lobby donc boyebele bozanga te et ça biso bien vraiment et ça biso bientôt zela bino nzamba opambola biso bibelobi e louange e katara ba chaîne yo mtoza okanga mata msoyi kaka sika oyenda oka na loyenge koliaka komela nzambe okutani pa nzambe ko ba chaîne na pauvreté kangayo ya piaka ekangayo ekatani mukolo wana kana loyembo bandeko ba yana biso ba sœur na biso ba maman na biso ba oyembela ba papa na biso pe ba oyembela biso jour wana et ça vraiment bien bozanga te penza na omona mama pati mama pati ozanga te nzamba pambola ye na omona bandeko ebele bozala jour wana nzambe apambola bango donc esengo na nga na mona yo na mona po nga na ozanga te déjà naza na tike na nga koto evanda donc tokos déjà donc c'était ça Sœur Marie Grâce l'invité bino ezala na Forest Gate eza kutu place sa kobunga te na Forest Gate Palma Tree salon babenga ngo Palma Tree 329 Romford Road
donc mutu nyonso ayebi Renfort Road 329 Renfort Road East 7 donc aya na East London, aya na East. Donc boya ebele bozwa bavideo vraiment ebele mpona kopesa bino mpona ko-update bino mpona update bino ndenge nini bapreparation ezokende, ndenge nini makambo ekende. donc nzambe aopambola bino, nzambe ozanga te. Le 18 avril Passover. Nalinga yango na anglais. Passover. Vous comprenez? Passover. Ma papa yaka toleka. Over. Yaka toleka. Mangama minene. Tozwa mangama minene. 2020 kolala pongi te. 2020 konimba te. 2020 biso kanga Yesu. Kanga ye penza. Kanga ye penza kotika ete lokwa Jacob. Akanga kiye. Yo pe kanga ye kotika ete. Yo so chiki mitali yo biso to mata to talo na se to mata to talo na se to mata lo wa aigle to ta na se nzambe apambola bino to ya to soutenir sur na biso Sandrine madame Bidani mama banebele nzambe penda pambola na idée oyo na likaliso azwa ya ba place msusu to biso to kenda na biso te poto za à l'aise te mais pena za à l'aise niveau na kata luke toi oboya batonga na bango tokoma ba David awa sentir penze ekatana. donc boya ebele nzambe ozanga te kopambola nga ozanga te kopambola yo. Merci bilaka na ye ekokisamaka bilaka yo pesanga na bomba na motema ata eumeli nango suka suka ekokokisama. Je ne perdre pas patience motema eza na molende o pona yebi nzambe ya lola yoza moto te po yokosanga mwana moto te po yowangana awangana ata kosa te po aza malamu. Merci. Rendez-vous le 18 avril na Renfort Road Passover Pâques. Nzambe apambola bino. Ciao.